moto yo pesi ngai il faut y aller pour composer opérer nakamati moto oza s'obliger nanga komona nayi koluka kombo na kopesa acteur principal luka na zone swati natika s'obliger nanga na pesi alikombo liongo pa nanga ekangama epai ya ngande naza pek artistique ya monderi ya vie gaou ya siatuna donc ngamu na badiki yati ngamu na beli bango nyonso nanga seka mpe maimonanga nabolibisa nalingaka veletaria te ti roger akufi nge mokasi koyeba te so monderi elakisini ntango ayi kotunanga azosenga toleka na télévision nayi koseka naoseka mpo ngamu na memi ye na télévision ekomi asotu azoloba amemanga na télévision bango nyonso na lobi ke ezala vie gaou ezala siatula ngama na bisika te na koloba ngo na matanga poser question azo répondre na kikongo oyo azoloba biso tozoyoka te obiso bazoyoka te ekomi na tour na nga na poser question ntango na poser question amongeri soki toza bana mike toza bana mike bakomosekanga bamunungeri mundori mundori elakisi nga na te lokola siko peto mundori esabiaki mundori nga na te nini liloba nayo basérie omoni na bamini avant basala porte etasi ezali mwa libongo moko ya monene ezali wa mazali ye soki ateatre mosu alobaki akosala anniversaire bato bakolia bakomela so mikuwa bato bakotika na feti yango mpe etondisa place tala réflexion moti donc abandaki koresole biloko oyo peut-être nga na kokoma te mais ye azokoma déjà donc abandaki koreflete biso mpasi oyo tozalaki nango epai ya bamondene atikali biso ye mpena azwaki relève donc soki azojoue tu sens que je suis devant un patron donc azalaki vraiment na sang wana mais maintenant il est parti je ne sais pas dans la gaou c'est ça donc toza na pasi donc tozala toyeso awa topede omoni na équipe nationale peut-être ya bale tozala bameneur de jeu toyebi ke bolasi soki apointe awa c'est bon toyebi ke soki bakambo abeti awa c'est bon eza mpe lokola théâtre tozala bagroupe na biso tosalaka mais toyebi ke celui-là non c'est le cadre vie aza na niveau moko mpena élevé sur le plan théâtre bato babi ke no samba monanaki te rapene koblena parce que batenge biso bakoma bato basistaki mpe ntango bazalaki na eta moko critique bato ebele babimi kata batunakoma mbongo babimi bon oyebisa eloko moko oui vous avez raison je n'ai pas lié le temps ya visité nga nazali malade nazalaki basalango opération vraiment vie azobela donc nayoki te formation mais tema nazali convalescent makasi ya kotambola wana nazalaki nango te mais tonotia bapriere basala et puis na po omoni famille biso banozala chaque jour bainfo ya vie nango ezaka toza sobeli ona toza boye te aza sukuna te aza na ngaliema nandolandela eza na ndenge ya mauvaise foi donc moi aussi j'étais malade raison pour laquelle nazalaki pas akolela movisite. Voilà, merci. Merci. Mais maman nazoyebisa yo zala lokola témoin na bango na boyi bavuya na matanga soko za mwana njili yaka kolela mundweri na kimia vandisa munoko na yo kimia mama panda nakobeta yo yo nde oza wana oza lokola yo nde bango nde bazo représente yo vuya te na kati ya matanga naoyebisa yo njilwa tolela papa mundweri na fikini asali musala malamu na mboka koya pamba ya boko ya ozomonaka nde totondi ebele awa eza po asali musala kitoko na mboka abimisi mpe bana ebele malgré bato bazosouffrir circonstance ya mboka ya pasi tala moko kati na biso abimi nga nabengaka ye boboto eza lolenge na ye kosalisa bato eza habitude na ye koyokela bato mawe eza comportement na ye toningaki toyoka soni mpo toyoka basoni mbala ebele na bibembe na biso me moko kati na biso abimi yaya kosalisa bato eza lolenge na ye koyokela bato mawe eza habitude na ye kosunga bato eza comportement na ye mama Olive Lembe
Maman, Zamba Pambola yo. Na yaka matanga na biso ba comédien te pona nini? E banda kama malamu e suka kana soni. Na yepo na moni Maman Olive Lembe akoti makambo yo. Soki enveloppe nini yo mo place na liembo. Yoka. Nazoloba nazokebisa nde bayuma bango to bobo bayongololo bafushibu. O nyonso akochafuya na matanga mundu eri. Soko amwana nchilo afuayu. Voyou na ndako atata na yo. Nana kwa isa mutu lelo kaobo kamwa. Boniko. Namo ikoza déjà monté. Comme ni nyango. Langue, ba ebi trop na ba musicien, okimi ba musicien côté na politique et tout monde na monde d'artistes et comédiens. Je ne sais pas, vous avez une relation moko bilatérale na papa Mundweri? Non, relation vraiment non. Na tika po ya mene émission té. Na tika la pe ko kutana na été. To e kanito lo bara musana biso biso ila rabino propose na monzango. To ila rabino ba micro na biso fele. Tant que vous avez un problème, tu les as fait les bino, tu les as tant que on aime ce qui m'a rabiso. Tant que qui malade de mon Afrique foyer qui franchement qui sur le terrain, tant que kufipe il y a un peu na yelo, au kabola mona libota nae, ba to asali bana mboka ba kozela, ya ngomoninga glolangi nae ana kasi ya morgue ya ngale moza na commune ya Gombe. Est-ce que de son vivant banda tala ba pièce nae? Atala ba pièce ne belé Lis Boy. Ni le bandé ko apprécier pas nae. Qui vantar nae. Nana moko la zos asala alors expliquer ndenge mo ana ke bala na wakon ke ba ele ba kumba ba tumba ba éléphant to le mal so ke montu ali feta libala ba tie éléphant ba vantar moko boy la mbana oyo kuta réserve valeur ce qui a mbonga veni mobimba piscine moko so ki nini toi ndenga azaki ko sala biloko na to ba kanga ba kabon pena mangwau ba kena ba na besobe ba sobe ba de Londres so la ndango tout si kata suka na lingaka o basala oya o matama bébé santé matama so bazoyemba to na yebi histoire na yé vraiment pas monderi na télé trop azali ko jouer le rôle ya papa et balé mondial si je me trompe pas. Est-ce que vous avez un message que vous lancez pas moi sinae maman Yvette ya consolation courage yaka moto akufela tenda ba passa liwate azam tali boso te a perdre l'âme sous être chambre azam tali l'âme sous et comme les boso kufela mo bal bazona nembe tout mon corps ayeba ke bana batikali à concentrer à contrôler ko lela nae na morgue na cercueil parce que tous les africains tous les bantu bana biso de comme sacré kangaka batu c'est ça en roba na mes condoléances ayo kabioka okate ala na batu balobité akeba na micro interview na osala na batu pour ko matisaye et ko initier pe batu voilà. Merci. Mais c'est le seul binaton que tant comme la victoire à cela qui moi malaise comme na s'intéresse tant comme na s'intéresse pas kabwani et je vous rassure que si Mundweri azaki na ba malaise métro ne pouvait pas le laisser na s'intéresse n'est-ce pas anga accompagner tina nga kunaye mais na kabwani bien bonne santé bon ça va tout le monde na lobby il est à Kenanda à côté nanda normal c'est ce que sa femme nous a rapporté qui a comme nanda normal à Kenanda chambre babenga lobby a relié à Sima ça les crise na 3h du matin nanda kunaye parce que nous sommes des professionnels na règle na biso si quelqu'un est malade et que na rôle monnaie le local bande ko jouer bongo on ne pouvait pas accepter parce que na musala na tozala qui strict na ba profil na expression faciale donc on ne pouvait pas accepter que à ça la état ya maladie non donc ça sachez na yé banana volé yango la film on a mais par rapport ya caché les affaires nati la raison pour laquelle nous attendons tout ça donc personne n'a dit non bon na moment de loba nous regrettons l'absence na yé personne n'a dit bongo nous pensons que ça 30 acteurs au bassin na film wana bakozala récompensé donc moi c'est Mundweri et sa famille bazala faire récompenser c'est fini aujourd'hui ceux qui va finir Congo ce n'est pas un problème que le ministre a pour répondre vous n'êtes pas sans savoir que il fut un moment oyo bamindele basalaki film moko notre ministre à l'époque bapekisa kutu basinéaste wana bakota awa mais makambo na nyonso esili parce qu'au Congo il y a des cinéastes qui sont capables ya traduire valablement histoire ya mboka na biso et puis encore ce n'est pas pour eux que les Américains basalaka film mais batiaka mbo azoboma batu nyonso justement pour dire na batu que non un Américain akoboma batu nyonso n'est-ce pas alors nous aussi au Congo tous déjà na arsenal nous avons des professionnels avec des réalisateurs professionnels des comédiens professionnels valablement ceux qui va finir Congo le long na cinéma
nous allons répondre dans le cinéma et vous allez sur la politicité. Tous a vraiment la place de monter mon absence à Mundweri. Comprenez que Mundweri nous a joué qui rôle ya opposa, bazalaki na moi groupe na bango et puis zalaki na ngambo ya pouvoir. Vous allez voir beaucoup monde que le Congo a perdu un grand. Le PDD Mundweri minga ba keka na rôle à Lolendo. Mais nous, na Mundweri, na Likoko, Ligue congolaise, voilà. Mais la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, tous un projet, mais quand tu travailles, quand tu as Mundweri, ce côté n'enga jouer na carte, n'enga continuer à jouer. Examen en français, vous allez voir un autre Mundweri. Beaucoup de monde a kabimi ça, tant là, nous sommes au-delà, on va tout bailler. Et dommage que nous avons bien. Donc c'est pour vous dire que c'est faux. Au Batbalobi na tournage après qui nous donne un tournage, nous avons les à côté à ce qui ça qui dit ça. Il y a tout à ambiance, mais nous avons mon colosso. Aux artistes comédiens, aux doyens dans le monde. Ok, voilà ma caméra bambon, on a zali tout là. Et comme Batba, comme bambon, Oliva et Gotika et Julie Banaké, et Jean-Philippe Ngobila, il s'avère qu'à fait $10 000 pour beaucoup de monde. Dans la ya. Ma caméra est là, organisateur à la bouille. Parce que la presse va checker bango bilbo kenu. Ngala kwa kwa kamera bango ati komi bango mo ba tongo ngala bango na kone bango. Ngape na jour kala kola. Mais calme ça là. Conseil nous que ça na artiste au ba comprendre dans juste là, la limite vous à la et tali bango ba esika. La vérité le côté. Parmi Batouana ba dakala pe Batouana. Et tali bango ba ebiga tina tambote. Ba ebi mondo te. Ba ina sentiment. Conseil nous. Conseil les amis qui na ici bonga ba ina sentiment. Hein? Ba ina ba sentiment talaga. Madame Louis Mouki, tu as dit depuis 11 heures, mais tu sais qu'on il semble que c'est 15 mois de vérité. Pour mes amis, la vérité finira par c'est pour mes amis. La vérité sur la souris. Parce que c'est le cas, ils ont parce que Bino déjà, on a fallu que bonjour habitant en Malicone. Bino vous gérez. C'est comme 16 heures, c'est ce que je m'en vais. On m'appelle 17 h 18 h. Le nom se fait comment là-bas. Là, ça on est là, on va 20 h. Mais il y a quand même star, c'est l'œuvre mon tour, il y a pas ni mon qui me met à la bino. C'est les lots au podium. Parce que vous battez à podium, papa les pas dit. Azapeka artiste est-ce que bataki podium pour basa l'habiter. Ça dépend bah qui peut ça dépend yeza arme subino aux amaram. Mais bien sûr ça artiste. Mais yo aussi ba ko beta musique, ngana oya o sekisa mena na sentiment na ya ma ona zana ngo tamsusu na okoka ko sala te. Mais toutefois, tout le temps, ceux bon, ça va spectacle. Mais les lots, tant que ceux qui artistes et comédiens, à coup bien avant coup faire qui problème au monde organisation notamment sous besoin négligé pour soutenir un hôpital. Est-ce que vraiment Makambo Batubalo Barana les arrières solo pour soutenir tout le temps les malades, pour soutenir qui même tout le temps molimo mutezanzambe. Donc Zambé nda zumolimo mais ceux qui pour na bika, alinga bika, même connaît kokia qui. Na nisco pesa moi message Mickey na batunya so balando ba. Na Londres bazolela, na Angola bazolela, batunya so artistes et comédiens, bon on a presque na ba chaîne nyonso, na ba site nyonso bon on a ndenge bazolela. Oh boyo kabola na wana te bola na ka ba osele. Bon on a ke nyonso le kana malamu. Tosambela pe mingi pona biso parce que tout ça tous a exposé na bato nyonso. Nous to senga ba SOS to sera ba SOS to ba ndoki ba artiste bato ndenge na ndenge mususu azopesa nika $1 mais ko bomayo. Alors il faut beaucoup rappeler pour biso. Pour biso ne to se que ça bino. Les artistes qui tant au moni mu ba kufi nde sungi to yokima. Tant on te pas en malade sunga biso surtout sunga biso mingi na ba prière. Alors merci vous maman. OK merci. Est-ce que vous m'emmenez sur ce salami? Il faut pas perdre de questions. Ça fait la vie, vous êtes déjà vie à peu près. Quand c'est mettez les arbres, dans ce retour de ce qu'on appelle bata, oui, mais la victoire est le roman. Et là, ce soir au Tambola, nous sommes à 4 000 francs, 5 000 francs. C'est ça au Tambola. Et bien, Madoula, nous sommes à 12 000. Aucun restaurant, on a place ça. Mathilde Sousno, je connais dans la grande hôtel d'Yaka. Non, 50 $. C'est là. Et là, c'est Sousno à Zaga au Tambola, 5 000 francs. Et puis Badou là, 12 000.
akomi kolema yo amatiki ya $10 natire enseigné biso basouvenir eza tellement ebele et moi je me juge mal ya koloba mokamta motoko mais eza na do mosu gardan mpona yo moko peut-être epesi mpe kala leson ya tout n'est pas dit eza mpe ntango moto akofi balobi na motu ezalaka malamu kokende esika ekombe ezali kokende esika mpe ezali ntango okomi esika ya de ezali eza leson eza mpona yo personnel eza te mpona walelo oto bakani soki moto akofi akoma makambo malamu na wapi cercle banda toyaki ayo somoni cercle banda 10 heures babenga biso bato nyonso to babimisa bembelelo bango asi babimisi totikali kaka biso moko bana mawani nga nakondane bango te nakondane nayebi te eloko ne ekomeli bango pour ke tokoma na situation oyo mais longa na loba il falaki peut-être lobi jeudi nde basisa makambo lelo toya kaka kosala mbala moko mais onirenga na komonaki lelo nde siko nde baosala makambo bon bino nde bokalifie nde bomoni mais ngai mpe piroge na mona lokwa sabotage mpo naza mpe na makambo ebele ya osala natiki baresponsabilité nalati costume mpo na kohonore mowei depuis 10 heures ti 14 heures toa na sa moi bamami lela bayaki bazongi bamoni te bajournaliste mine na mboka bayaki bazongi baresponsable ebele ya mboka mpe bayaki naotomona bahonorable député bayaki banda batelemaki bamona eloko te bazongi ebonsema molive kasayaki a désolation ingeza ndenge nini eza bango conseil na opesa bango na bamakambo boye mbala nsima bobongisaka bien avant ntango bobengi bato boyebake osi bobongisaki makambo ami bato baye soli phénomène oyo rason ayaki eki amona makambo abo obien autorité moko bayaki eki amona makambo napesi bango raison te napesi bango tort te mais oyo ekomi sikoyo tosepeli te nga personnellement nasepeli te ke vie malamu nde mutu banda tobimisa bamari misa mwa banda tobimisa bacor ebele tobimisa non tomoni eloko abuna te ke babengi biso toyati ere oyo atelo omo esalami te nous devons parler la vérité. Amen. Voilà. Tosala ba formalité sila et bon makambo tout à l'heure, il y a un mort de Kuna, la question est il ne faut pas que garder mauvais souvenirs. Tout à l'heure, non, par rapport à l'heure, c'est un embouteillage. Nous venons de faire à peu près 3 heures. Nous devrions être ici à 13 heures. Merci, madame. nyonso naza nango euta sepai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyonso ezonga a zero kolo na kembo alati nzoto aye kokufela ngai atiki te asali lisusu asombi bomoi na nga na makila na talo na kokanisa yo na nani oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufelaki nga oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso pokufelaki nga oleki nyonso
otikaka bilembo Yesu olekaka tina Ester, Ester akomaki reine. Marthe na Marie libondeli nini basalaki te mpo ndeko na bango Lazare abika ye. Metango oyo yaki Lazare asekwaki Nzambe tala bilembo yo osalaki na yo. Oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso oleki nyonso bokufela tika oleki nyonso oleki nyonso misala nekulusu etalisi bomo. Namona bikomba Yesu bazwa bana babetela nga lisolo tenga moko na mona solution pesama oleki nyonso Alléluia Baba. Yes kolona kolobela maloba na yo tango nyonso Yesu nakozanga te koloba maloba ozosala kati na bomoi na ngai. Yoleki nyonso oleki nyonso yoleki nyonso Zamboyo malamwe Zamboyo bomoto. Yes osengaki bwato te yaya osengaki pepo te yaya osengaki bwato te yaya nkolo osengaki pepo te yaya kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kende mobundi yanga molongi kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu opesanga kimya na motema Yesu kumama Yesu okomisa komona nga bisika na koma te kumama kumama Yesu na nga kumama Yesu otalaka nga na miso afitira kumama Yesu opesaka nga kimya kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu kumama Yesu okomisanga molonge kumama Yesu kumama Yesu na mesa na koyembelaka ya kumama Yesu kumama Yesu opesanga pema yo fele kumama Yesu kumama Yesu kumama 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 Hallelujah Yesu. Message et vous savez bien par rapport au journal de corps Résobima. Ouais, le corps Résobima. C'est-à-dire, tout le monde se bat mon arrêt bébé bimi, arrêt baraté passe. Beaucoup fait les apassis, beaucoup des apassis. Pour organiser les apassis. Même à ta moto à Pombo la décision on les abattements. À Nyokoma. Donc, c'est la bande bandeko. Ma paix ça me fait confiance. Saïsaï, organisation Nyonso, ANTPC, Nyonso va participer pour que Papa Mundori akundama. Tokokunda ye ndenge ye moko alobaki ke aza Mundori vantard. Des vantards wana pour accompagner ti na libulu. Le balobi moi non 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 réussir au salon entre famille la bino artiste comédien.
na matanga ata ya bébé discussion ezalaka eza nungunungu te eza koyeba nakolobaka eza makambo nungunungu te famille eza famille biso mpe toza famille azalaki na famille biologique azalaki mpe na famille artistique deux familles fo esangana eyeba biologique alingi nini artistique mpe alingi nini mpo tokunda artiste na lolenge ya malamu artiste azalaka na deux familles troisième famille ezalaka te famille artistique na ye esangani même tina public na ye baa kati ya art po balingi ye mpona art oyo azosala donc c'est comme ça yango wana tozobunda na bomoto kaka na nzoto betokoka te yango tosengaki nguya na nzambe nguya ya molimo mosantu esunga biso tokomisa likambo otina suka likama moko te ya tolakisa vraiment pour unième fois que ba artiste tokoki mpe kosala makambo oyo olakisa déjà ke moto openaka akelolo ya Roger azalaki moto ya rankini te azalaki motu ya azalaki coopératif. Moi, si je me suis impliqué parce que j'ai travaillé avec mon mari, pas dans mon groupe théâtral, mais dans mon agence de publicité F5. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un, on a balayé qu'on il pouvait être à un niveau, il y a la coopérative, et voilà, raison pour laquelle je me suis impliqué jusqu'aux dents. Et vous allez sentir qu'il y a l'implication. Merci, Président Saïssa Balobi, bino artiste suivi Zaramaka, ce sont Moutakou, tout le monde a besoin d'Anya Ibele. Ceux qui me collent l'équipe, moi, ça, Kundami, pendant moi, il veut la récupérer au sauté. Attends, moi, ça, Michael Jackson, non, tout le monde, Michael Jackson, non, tout le monde. Je suis tout le monde. Mais c'est le bon niveau, il y a mais baoya malamu batikalaka tozali eloko otambola pa baoyo baartiste moto batika kala bakoyebisa yo saisa ya komaka mobali ya bavevi saisa ya komaka papa baofele lolenge wana nde baartiste nyonso bakozala. Ok, merci Président. Message nous repose à la population par rapport à l'organisation de la BINO parce que vous avez parmi les organisateurs. Message est misu na bango baya kotala mondo evanta. Ok, merci Président. eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpo na moto yaya na ngai osalaki renio na molimo mosantu na yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibu nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo yesu eloko nini te basalaki yo babetaki yo bafingaki yo kuna nekulusu yo ndimi kufa e basete na maboko likonga na mopanzi tout est accompli mpo na ngai yesu
omemela ngai elonga Yesu na ngai pona mboka ya Kongo pona libota na ngai pona bana na ngai pona etonga na ngai pona kelasi na ngai ana bandaki kosambela na tempelo opesa posa motema na ye opesaki mwana na kombo ya Samuele yo pendeko na nga zala kaka na kimia banda yo balabala bayakaka te fandisama na kimia eza na moto moko azala nyonso andimaki babeta ye bafinga ye nyonso mpona biso a Yesu kolelaka te mama to papa kolelaka te nzambe akokokisaka baposa motema na ndenge asaki pa ana kumama e kumama mosungi ya basanto Yesu kumama e aleluya kumama e nzambe malamu na makila na yo pona libala na ngai pona bomo ya seko ye pona nyonso na ngai osala nyonso osala nyonso Yesu yosala nyonso Yesu yosala nyonso Nzambe yosala nyonso papa malamu osala nyonso Nzambe malamu osala nyonso Nzambe malamu osala nyonso Yesu nafandisa mika na kimia nkolo eloko moko te kotungisa bomoi na ngai Yesu talaka na talaka kuna na ekulusu Yesu bisika okokisa nyonso mpona bomoi na biso Yesu.
Tangu yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola yende nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimi na wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka